kolala kolamuka eza utiti te soki nzambe abateli olamuki na kimia esengeli opesa ye merci onetela osanzoli po aza nzambe malamu. Nzambe malamu, nzambe malamu, so nzambe oyo malamu, malamu mingi malamu. Nzambe, nzambe malamu, nzambe malamu, oh nzambe malamu, malamu, malamu. Oh Yesu bolingo, Yesu oyo bolingo, Yesu solo bolingo, bolingo, bolingo. Yesu Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yemba elonga nanga kumamai, elonga nanga kumama, miracle nanga kumamai, miracle nanga kumama. Yo nzambe nanga kumama, yo nzambe nanga kumama. Ozali nzambe, nzambe malamwe. Ozali nzambe, omosungi akokamwae. Ozali nzambe, mopesi na nyosoi. Oh Yahweh, 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 kolo Yesu. Yahweh nangai papa kolo Yesu. Ozali nzambe kumama, nzambe malamu olamusinga na tongo ya lelo kumama kolo Yesu. O mingi basiliko kufa kumama kolo Yesu. Tala kuna na Beni, okuna na Ruchuru, tala kuna na Kongo Kabila zali koboma oh Yahweh, 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 kolo Yesu. Yahweh nangai papa kolo Yesu. Ata pasi ata minyoko kolo kotika ngai te. Ozali nzambe kumama kolo Yesu. Ozali nzambe kumama kolo Yesu. Tala yo zaeronga kumama kolo Yesu. Kumama 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 kolo nangai. Elonga nanga na embeli yo Yesu. Tikana kumisa yo kumama kumama kumama. Makambo elekela kanga. Okamba kango na nguyana yo oh atana komi na suka ngana komona loboko na yo bien aimé makambo ezolekela yo ate komi na suka ata bato bazoseka yo nazokiso okomona loboko na nzambe. Nzambe tozosambela aza mozalisi na likolo na nse azali oyo akela likolo na nse komone Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Yoshua Mashia, Yesu Kristo, mozalisi na likolo na nse. Yende nzambe azanga tata azanga mama mikela emoko. Alobitala bo se souci na biloko ya sete na biloko mokilite bo senga nga nyonso bolingi na kopesa bino pe bo ya na mikumba epa na nga na kopesa bino repos. Bien aimé kolala kolamukeza bitidite soko lamuki na tongo pesa nzambe merci kumisa enetola tika journée na yona maboko nzambe wana nzambe kobima na nga kozonga na nga yo zala nzambe na nga zala patron na nga batela nga tambola na nga uzamalamu. Bien aimé totondi nzambe tonetoli merci na bapele merci na ba témoignage nazomona na ba mama ya mikolo bazana na poto mama musoza na Belgique abengi ngai lobby a pesi témoignage même si oza ba jara bato te tozosala lokola bango te so nzambe asali tokumisi kaka twana tina kolekisa ba témoignage te na Sentinelle TV bato bazomona loboko ya nzambe bato bazolanda biso tobondeli kutuka mpona bango te mutu kaka po azolanda proverbe sorry ba problème alaki nango ezoso ba solution nzambe na biso azosala aloba o baza na Paris bozangisika kosambela cellule na biso eza wana benga tokopesa numéro alors eza malamu parce que toza na cellule na Paris. Bato ya Canada, bato ya Suisse, bata Canada baza kolela nakoma kuna na bata Suisse eza ba programme par rapport à ba programme
et vous avez malam. Bah, on peut rejoindre le mouvement, il y a Front pour la libération totale du Congo, au Bengi, Togoï, Sabino Ndeni, au Sala, ou bien, au Tindelinga message, n'est pas serre, monsieur, au message, bah, boy, Koko, na Facebook, bah, l'ingité, vous en Facebook, bah, il y a email, bien, bazal, la bienvenue. Les lots, nous avons que nous la makasi na communauté na biso, ba lesbienne na ba PD, ya ba pasteur, na ya ba basi na pasteur, na ya basali na nzambe. Et comme il logique, et comme il a battre ma soute, comme mouvement, nous sommes tout pour les. Avant na loba, ba tindela kinga ba tondolo, bozo mona ngo pasteur Eric Ayaki, donc bana masina vraiment ba tindela ba tondolo, na lia tondolo kala. Donc bozo mona ba tondolo, ba tindela ngo na bana masina église na tika ko mona ba vidéo, ba ni biso za ba tolo ba pa en combattre, ba no mona sikoyo aussi wazaloba proverbe wazaloba Salomon wana ba protocole nanga bano baza fidèle l'église abosani même que ONG za na kati wana o to benga on a kombo nadia na tondolo comme ça bo yeba ke nazo constater tondolo ango e utikin tondolo e utikin na ba madesu e utikin passer Eric Ayaki nango. Vraiment, merci Naba Nabiso, na Moussala de Moussali, Nanding pour continuer l'église dans le sens nanga. Alors, bah instrument Moussous nos autres de la Bango Calamité, puis Bana Moussou, bah Rosine, bah Kobando Sala, bah Naba Onela, ou à Natika et Majorette, les lois comme servantes. Vous connaissez, ça fait dernière fois na Kende qu'on est en 2009, qui le voyait la réalité tout ça dans le Congo, na Kenda Soukonate. En 2010, les qui n'ont pas mobile, tout le temps même mobile, qui a son balai à Koufa, na mon année bakunda été parce que nous avons interdit moyena qui nous moque été et on est Moussala où il y a beaucoup plus que le monté, n'a comment beaucoup plus actionnaire, n'a comment routine de la bango, biloko, belamba, tout et tout. Ce qu'on peut basengi, bateni, danseuse, servante église ou protocole église, basengi, bateni. Oh nous surtout allons toucher pour soutenir banana. Yamasina na bana na boko la boyoka ki bapel na bango et vous allez la bienvenue les amalam toza kuna o to benyango toza na eza ONG te mais comme ONG to benga ngo les bons samaritains eza groupe oyo ya bana na travailler na bango o to benda aider na bango bato les bons samaritains et puis ça bilamba et tala bat na prison et puis ça ba koko ba sukali ba miliki bati na kopé ça ba pasteur mbongo na bilamba donc awa sikoyo prochainement, il faut que nous ayons un carton, un costume, un serviteur, un servant, ou un natin de la bango. Bien aimé, nous avons soutenu Moussala Nzambe et Zamalam. Bible les Sabiso dans 1 Thessaloniciens 6:9 et lobby. 1 Thessaloniciens 6:9 et lobby. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Bah impudique, bah homosexuel, bah injuste, bah rokota na bokonza nikoloti. Alors awa les gens de comment tous travailler na e atine un message na tanga ngo. Vous avez un message à ngo na zotanga na travailler na batu ba travailler na ngalo. Pasteur Salomon, Proverbe 30-30, Tale la biso likamu ba pasteur à Londres, et puis moko ya Moulaï, Florence abota libala pona aboma libala pona qui lesbien, en plus azape mama dirigeante l'église ya mobali ya Yanaye, la ville sainte ya Londres, chez pasteur Yves, oyo alati noir azali nièce ya mwasi ya pasteur na la ville sainte ye alingi aboma libala likolo ya ki lesbienne et puis alingi liberté
Maman pasteur na papa pasteur ba yebi makambo oyo me bazo sala eloko te oyo la bouche alobelaki Londres ezo vanda sikoyo chez Akimi Libala ye na Londres ezo vanda sikoyo chez Florence comme couple. Florence pe abengani mobali na ye ba comme kovanda lokola couple. Toloba te soni papa pona ni église ya Nzambe et comme ko ça va te soni boy. Bibish na Florence ba leki ya mwasi ya pasteur Yves Kayembe la patronne de a yebisaki mobali ya Florence bango tout na ville saint. Donc atindi même ba photo na bango yango yo Florence na fi wana mususu baza ba leki ya pasteur Yves na bengaka ye na benga ngalufa po aloba linga lebela tenete ngalufa soka zoloba na TV po balinga na TV awa ovandi na ndako ozotala image te ozoka son okanisa ngalufa mutazoloba na mwasi na ye. Donc baleki na bango baza ba lesbienne pe baza ba servante l'église. À part wana tozana ba pasteur lesbien neti ba pasteur oyo ba jimo ya Belgique ba mapasa na ba lesbien et baza kutu ba PD ba lesbien te ba PD. Tozana ba pasteur ebele awa na Poto na Paris na Bruxelles na Kinshasa baza ba lesbienne na ba serviteur baza ba PD na ba serviteur ba lesbien. Toza même na ba pasteur ya basi ba lesbienne na ba milliers na biso na ba couple na so randa kuna biso. Et puis makamande mwana ekomi nango ouvertement tala ayibisi biso ke mwana mwasi yango kombo alobi awa soki kombo ni natangi awa atangi alobi pasteur baleki ya pasteur Yves ya Londres Florence abomi libala pona ki lesbienne en plus azape mama dirigeante l'église ya mobali ya yana ye la ville sainte na Londres chez pasteur Yves oyo alati noir azala nièce ya mwasi ya pasteur leki ya mwasi ya pasteur abomi pe libala na ye akei kovanda na ki couple na ki lesbienne mama pasteur na pasteur ba yebi makambo oyo me bazolo ba eloko te oyo ezali kosambwisa bato. Florence akomi ko vivre en couple. Florence pe abengani mobali na ye toloba te soni papa église ya Nzambe ekomi na buso babo Florence na bibishe bandeko ya pasteur Yves na mwasi ya pasteur Yves église la ville sainte na Londres ba komi ko vivre na couple. O ezana nga exemple moko parmi tant d'autres. Ba komo mususu bino mo bato boyebi biso to lobelo kote bino bato boyebi bango. Donc balobi baza ba pasteur balobi baza ba servante l'église mais bazo tambola na ndenge makambo Nzambe balobi bato futo boma bango na tango ya Bible ki lesbienne na makambo nyonso so bazuyo nango fu ba boma yo. Alors awa pe lisusu nazu lisusu sango mosusu pasteur moko komone Nicolas auta na mama Olangi première église na Detford akanga Akeist akanga deuxième église azo sala suba aventure moete pasteur Nicolas outé pa mama Olangi na ba démon so outé na papa mama Olangi ye wana azo sala ba trouble na Londres kuna na East masolo nazo beta ki lesbienne église na communauté ezaka na Londres te na Paris boyebi na Bruxelles boyebi na Kinshasa boyebi na Brazzaville boyebi na Genève na Canada na États-Unis na Japon na Brésil boyebi yango et bato wana bazomi benga ba Christ omoni ndeko akomi alobi nini alobi pasteur ayebi yango mwasi ya pasteur pe ayebi mais bavandi kimia lelo oyo bato balingi bato baya ebele na église na obetela bino lisolo biso touti na église armée de l'éternel culte ya dimanche so bato baya moke 4000 personnes culte ya dimanche soki bato baya moke 4000 personnes biso ba proverbe toteya kuna liboso ya 4000 personnes e bayebisa bino bukolo nga na te ya bayebisa bino makambo nini Nzambe asala. Mais lelo oyo bato yango moninga ata balobaka azala bato kombe biso toteya liboso ya matulu kuna bato na ba stade na ba Brazzaville na ba wapi na stade ya Masina naza moko ya mwana Masina liboso asala croisade na Masina na stade wana municipal ba image na yebisa bino ke
maps mutu atumbango pona ngenda ko pesa botuna basa editing kuna na Londres ba yebisa bino na yebaka te keleki ya maps asala editing na ko pesele ba mona ba image pona kabila pe ba soda mbongo ba wi ba image so eleki na TV abiso to sambu trésor image a témoin na Londres botuna so na ko sanga ko sama kamte donc bato ebele bazokende na église ya matuluku bazoyeba te na se ya makambo nzambe asalaka église ya bato ebele nzambe mpe atindaka bato toyebi mais la plupart ya baéglise bazoyemba bazokumisa na bango nde satan ntango yo ozokende na loyenge ya ndenge wana esika bato batiki baservante ya satan na basala balesbienne na bapede batravaille bazoyela bino malédiction yango wana ozomona bato bazosambela babongwanaka te yango wana batande mwana lokoso ya mbongo yango wana batande mwana basenga mbongo babongaka mpe te barealisaka mpe eloko moko te basala mpe eloko moko te ive wana ngalufar na mwasi na ye ntango balekaka na tv fo mona ondire basantu ondire bato na nzambe ondire bato bazobanga nzambe me na sese tala bazoboya meme kotelemela bandeko na bango nga mwana na nga mobali oyo mwana na nga lera ngose na suspendre ye pe na lobi yango na tv biso bapaster futo prêcher par exemple nakobomba ngo te nakokomisa ngo secret d'état te ndenge lelo oyo basi ya bapaster mingi bazolongola bana na bango bazemi mpona koprotéger baministère na bango oyo ozwi zemi il faut zemi wana elongwa mpo soki bayebi ke mwana paster bangose ye ekobebisa réputation c'est-à-dire mpona ye kindumba na koboma eleki ministère tala nzambe aponi 12 disciples Judas azalaki na ministère mais tant que comme na lola Judas akota te Josué alobi choisissez toi et ta famille qui vous allez servir quant à moi et ma maison nous servirons l'Éternel malamu yali yo na famille na yo bo servir l'Éternel ke malama be bo banda ko bata maboko tsaki ndoki bo koma ba démon bo koma ba bomi soko longo déjà zemi soko mi démon okomi mobomi soko yo servir nzambe ndeni yo longo la bazemi soki mwana azwi zemi tika ya zwa zemi po eza na papa moko te eza na mama moko te na communauté oyo amweka azala ndoki akoki etinda mwana naki zwa zemi nga na kotikala jamais kokondane mwa papa moko mama moko so mwana akomi na zemi parce que eza na papa moko te eza na mama moko te akotinda mwana na ye akende zwa zemi ezali accident eye il faut to compatir na famille wana to encadrer mwana wana mais lelo oyo bokoma koloba malamu kutu bolongola zemi malamu boboma mutu po bobatela réputation quelle réputation parce que bokoti na ibondoki résultat lelo nzamba komobimisa misala na bino na poisa lelo bato nyonso bakomoyeba ke boza batalukuta comment bokoki kozala basali na nzambe me na bandako na bino bozali na bato baza ba lesbienne bozali na bato bazali ba PD ngai na loba bato tu bayebi nga na préférera na sambela nga moko nazali na honnêteté ke na sangana 1000 personnes na bato bayebi nzambe te na Manchester bayebi nga na le seul pasteur au dimanche oyati bien te na bengani okoya asute malam na tika nga moko tozala ebele bolati mabe bolata ko bandumba ba sœur mi bale babunda na église nazaki na Afrique na zonga na yebisa bango baye wele na mobile église na yebisa bango lokola bobo bundi na église bobo ngwa mate ale boya asute toza na posa bato ba ya na église mais toza na posa bato ba changer toza na posa bato te azaki muyibi ya na église a continuer kosala cop azaki ndoki ya na église a kosala cop azaki kindumba na église a kosala cop tala bato combien de bato babengi nga basambela na église ya Mangemu soki mwasi ya pasteur ya église ya Mangemu à Londres Nicole Supu azwaka mafuta azotia bandeko na bapartie intime po babota te babonga te na vie ebongo bino ba oyo bokendaka kuna awoyokela bino mao bandeko ya ye moko abebisi fi na bango ndeko na ye moko babotama mama moko bango mibale kaka mama akufa tika bango abloka ye fi nde mobimba azolela na Belgique kuna abotaka te ye mutaka ngai ba chance siko yo nda opesa ba chance tangu tozwa koloba makambo oyo ezali makambo nzambe asalaki Jésus-Christ marchait de ville en ville pendant 3 ans azali kotelemela ba pharisiens na ba sadducéens na kopesa bino verset pe na continuer kopesa bino ngo tozana Matthieu 23 Matthieu 23 je sabiso
Yesu musala na ça. Pour yo proverbe oluka makam. C'est ce que Jésus faisait. Jésus a un premier pasteur polémiste. Jésus a un premier pasteur à oluka ba problème. Jésus a une église à bato kuti bato bazo semble bête bango film. Et ça zaki na tort. Jésus a une raison à kobeta bango film parce que bazaki bandoki bazako koluka ba. Bazaki ko teka onction, ndenge bato ba teka onction lelo. Samedi passé à Manchester, Clovis a kobeta concert à. Lobi na osala le documentaire Clovis azo sala ki numba fois passé ayaki na matang ayaki mariage ayena makangu lobi concert à samedi ayaki na Manchester ayena mwasi na ndako babota bana misala ki ndumba di Clovis azo sala te Clovis Makola mais l'air ayaki na idée ya ko corriger bambuta bata masumu ya mutu malamu mais ye moko impidi qui a numéro 001 et puis azo bet ça ba concert azo foot ça ba tombon lobi to solo na frère José na mona ke papa seringa bi frère José comment se fait-il yo oyebi nzambe bien o ke na concert moko oyo ba to fuba foot à 10 euros 10 dollars ce qui 10 livres to yebi ke organisation est important to yebi ke instrument ba loango bon yebi ça ba to ba ya ofele me ba tia offrande et puis pour ça l'action de grâce. Bolobi que papa ya baya ki a tous ans ba charge sorry bon présenter programme na bino problème na bino l'église mais beaucoup quand ça concert te bo foot ça bato 5 10 livres et puis bana mike hier sur le venez laissez à moi les enfants laissez venir à moi les enfants bino besoin foot ça bana mike 5 euros 5 livres 5 dollars pour avoir un concert vous avez sataniste. Alors Jésus-Christ a lobi na Matthieu 23 13 a lobi malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Batouana, bazaba hypocrite. Hypocrite, nane na loba aboye. Bamsa, loba katroa. Malam kutoza na pasteur azo biso vérité, boye na hypocrite. Maman, boni, oza malamu. A changé ko loba ndenge ogi ya mangembo loba na espérance mbakati. Nzoka bancho. Ndenge Marcelo bazo sala na batu Tony Tula ba tcho a changé lobeli azo loba lokola mosantu menacé azali luna kati ya bergerie batu wana ba ko empêcher bino bokota lola bazo tia ba sœur na bango ya ba lesbienne na ba pédé na kati ya musala nzambe pour ba bloquer bénédiction na bino. Comment yo reno pambwama na mutu azo sala impudicité ndengwa na mutu aza na kata homosexualité et pourtant Bible zo baba homosexuel faut ba tumba bango ka toza na mboka loi so le tumba bango lelo zo problème na moki mais batu wana baza batu bazo mema malédiction baza batu baza bénité baza batu ko sangana bango te soki ba boyi ko yamba Yesu faut to bengana bango na ensemble na biso faut ko telema ko kaba bango na Satan mais bino lelo bozo dorloter bango likambo yebani et au monde Chantal wana na mobile ne Yves bazo lika na TV bazo teya et pourtant bato ndoki bango mibale bancho parce que je crois que bango on peut passer la pratique wana bien aimé kolala kola mukeza petite to yaka ko éveiller bino ko réveiller bino ko yebe sikani okeno sambe ndé na lobaki nazala bane belé to sambelaka biso bandimi ya proverbe biso oza monimi ya proverbe 10 minutes pesaka wapi offrande no pesaka wapi parce que okoloba te oza membre organisation moko soko tiaka contribution te mbongo wana oyo ozopesa yango tosungaka babola yango tosungaka misala mosusu ya mosala nzambe même Yesu ye moko lera ya akenda na église ake kovanda tala bato bazotia ndeni. Jésus s'intéressait comment les gens de son époque donnaient l'argent à l'église. Biso toya osenga mbongo te pona kolia tozosenga mbongo po tozosalela ngo musala tozawa ezana ba mama mususu ndenge bana bazoki classe bazosela biso boyandi ba vidéo ya bato masina bazosela na sima kuna babota bana tala ba proverbe bapesa tala ba mama bena bapesa nyoso nezani po yozo mona na charge mais soki tozozwa ba offrande na ba dîme na bino te tokoyede bato na ndenge yangwana tozo interpeller bino o to ayebi apesa ka dîme pesa ka dîme soko lobi olandaka sentinelle nga na pasteur na yo opesaka dîme te seko za mondimi te seko za mutomboki et soko ozolanda bapasteur ya ndenge oyo bazwi ba lesbienne batiki bango na kati ya mosala bazwi bapede batiki